Action. Mbote Nabino Nyonso abonné à Pedro Production Grâce TV. Ngayo les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Matadi Mwanda. Donc il a kaka pona pesa bino tsango ya mpasi oye komi lisusu na maboko ya ba artiste vers 4h du matin ya mokolo ya lelo artiste Guy Mario auti kotika biso. Donc pasi pe mawa donc toujours les la lisusu ba comédien baleli lisusu Guy Mario azalaki moko oyo aumelaki tango mulai na groupe ya président Muyombe Gauche. Donc toujours présenté kaka ba sincère condoléances na biso na libota ya ndeko na biso. Donc et puis si biso pasi biso banso lo sambo ezalaki ete kolo abatela ya pesa e makasi état ya santé na ezonga normal momoni mutu azana makasi ya souffle na yete. Donc nzambe a siamba molimo na ye na kimia tozoboka kaka mbela lisusu na ba comédien. Donc tomoni likambo yango vraiment ezo toucher kaka mingi ba comédien. Donc pasi pe mawa tosangana lokola moto moko biso banso tolela Guy Mario, pasteur Guy Mario aza moto incarna ba rôle belé na groupe ya président Muyombe Gauche. Donc biso banso ba président ya ba groupe ya théâtre ba plateforme nyonso ya ba comédien tosangana lokola moto moko tolela président Guy Mario moko ya ba artiste ya minene ya mboka na biso. Donc ba comédien toujours les lana bino ensemble boyebi presse en ligne etika kabino tepi bandeko nyonso ya Pedro Production Grâce TV bisika banso bozali tolela elongo pasteur Guy Mario pasi kaka koyoka malobe belo elekaki na ngambo ya président Muyombe Gauche papa wana za mwana na yo na ebi ete information ekokomela yo lela ye vraiment le longue elongo bani pour azalaki mwana oyo aepataki na ba film ebele oyo obongisi la population na yo. Donc boko bako s'abonner na Pedro Production Grâce TV biso tolalaka ne na kati ya information tolamukaka na ba information. Donc boko bako s'abonner na Pedro Production Grâce TV na bosani te kopesa mbote na mama tete ngolu mama wa bolingo na bosani pete mon boss ye na bengaka ye éclairage public ya Kinshasa papa na ngai Pedro Kangila papa ya masolo. Donc sala kaka ndenge olobaki wana ekosala bien vraiment. Mbote na Jérémy Pedro mbote pe na Grâce. Donc bino nyonso libota mobimba boza libanda ya mboka ngai les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda na pesi bino mbote mutanaki na sima ya cadrage ya numéro boti kotalanga eza mwana mboka dikidise Godi Mushuma papa na Prefina Kioni Mutema ya mutumogo sans oublier kopesa mbote nanga na Joblambo pour les nobles donc mikolo na benge les patriotes humbles ensemble jusqu'à la solution ndenge lobaka nango honorable Alain Makana Manzenza tikala kaka wana pene ya présidente Ariette Ouamu président ya ADER. Donc ensemble jusqu'à la solution ngai na bino tokutani na numéro mosusu ya masolo ya mboka. Bye.